selon analyse on a sanitaire atomique kaka mais to ape batu to ape ba congolais quoi makamnyo so tozomona ngapo na ngai eza lokola montage na ndenge nini eza lokola baza ko organiser ba tuerie mo na kata Kinshasa lokola ba genre ya bakamwe na sampu ekokoma na kata Kinshasa et bako c'est là bas prisonniers à bateau va s'évader quoi nos chers frères sœurs nga ko même va prisonniers baza ndeko na biso hein on va s'évader na kata prison makala baroko c'est la bango makambu que bango nde mutu baye lelo babandi nungu mamoka mwana sampo kokoma wa nepe ko ça appelle retard élection aux alaté après wana bomilo mo boyi ba montage en des eaux continuer ya liboso ezala ki église Saint-Dominique et le église catholique à Saint-Dominique et comme yo batumbi jeep à la police devant siège permanence à IDPS tu ko ya isu se comme isu o lelo makambo ya ba ndeko na biso o ba kimaki lobi na kata prison centrale à Makala. Nos chers frères et sœurs bino boza diaspora bomona ki makambo le kana ki lobi na kinte bazoli bino hein moi ba flash tous à la soudée de loin et de près parce que to boy bino ba ndeko na biso ba combattant o boza na kata mboka ya poto na mboka ngele kuna boko malokola ba kolabo moko ya makokotoko ya se nzungwa loso nzungwa baba kokoto loso ndezala kati o itikala na sa nzungwa loso donc c'est pas bien tous à la soudée pour lobby na mona ki le coin entrer à Afdel ndenge bakadogo ba yakba opesa ba mai ba ninde lo ba prisonnier bazaki oka mususa bimi bolumbu bopesa nga bilamba la lata. Il faut voir amour au tozaki na on lobby en tout cas et continuer yango na ele le kozongi la prophète John Gefa po bino pe bo salara pe mabe tango bakanga nani mwana semi bo finga ka mwana semi ye wala ko bakangi fabi misaboy or que boyeba ki plan B à Budu dia Congo te et on le te prophète John Gefa yepe alobela ka mwana semi est-ce que andimiye to aboye yango lelo na zana prophète John Gefa. Bonjour prophète John Gefa. Bonjour maman Magon Nzambe pambola yo na ndengo ye poto sula makambo yo Nzambe azolo kumu parce que na moni émission to saka na mona ko ba 27 ba 28000 vies même émission na tina site na site nanga ba 2000 à 3000 28000 vies ba 5000 pour bettre ba 100000 la moni yango parce que to pe site nanga sike obelu pemba na yo to be bodo ya Congo ala pemba papa to ba mutu wa bodo ya Congo pardon wala mystérieux oyo kasuka mystérieux to na kati ngana ebite ngana banga ite na combattant spirituel colonel na meseles donc na mutnya mane tumba Yesu donc na rien na kobanga ite parce que na Nzambe ya solo alors koya na yo na ebite to ko passer nguba libumu pour bayi mboka bayo katna ki analyse na yo pour ka analyse na ngai pour analyse na yo lobby ezali ba montage. Moi je peux te dire ma chère c'est pas une montage oyebi moi si ce qui au boy moi si moi ça comme très dangereuse pour éviter nango ayebi ko remplacer moninga musu ko ya wana babia zaki nango moi musu ngo boya yeba la kakaite soko la ki okotika ju musu na litoko elle prend tout sombo ya bino ozomona Budi ya Congo, na période de Moko, azali kolobela Kabila. Hein? Moi, je l'ai suivi. À Kenaba Congo, yango moni ba Congo ba boya ki Budi ya Congo. Kabila azali jeune, toti kaye, a sa mission na wana, baza ko luka moyen ba comme ça vice gouverneur ya ba Congo. Et Budi ya Congo aye le soutenu député. Budi ya Congo il faut na bandi ko finga Kabila. Moi, je l'ai suivi. Au moni maman Bible zo bisabiso na Matthieu 6:24 va suivre la deux chemins à la fois 2 mètres à la fois pour ba congolais on n'a pas de politiciens tous années na ba aventurier tous années na ba to ba intérêt na bango yango mboka ezokufa ba baluke li Kabila tanga baluke Kabila ba ko benemite ba ko neti pasteur nga jeune nga na formé na bokoli lelo comme mobali monene maboko na nga lelo ko bala awa ko sala makambo lelo soki ya telemenga bimia na kopere na ite ozomona alors sibitimo abimisa ki ba parole moko insiste devant chef de l'état auto ebi stoko baté afinga kiye mokondia asilika ki
alobaki mabe naboyi koloba na boyi fomi bakanza bi prophète John Gefa bandaka kokende kota Gombe kuna prophète John Gefa bandaka kokota ba boîte batemba bani prophète John Gefa prophète John Gefa zara boy est-ce que ça mabe de meza ma kalango tanga zokumisa bane koloba boto die Congo alobi vérité alobi kalango bane koloba notre président de la République fit un chauffeur taximan c'est vrai na mboka Tanzanie il fit un taximan de notre artiste général des FAO bon ça mabe Obama est-ce qu'il y a mabe azali preuve yango abeki kofinga ye kaka tango babebali na ye nakana Tanzanie kosani boluka ba preuve ezali kati nango tozoboya bapoliticien oyo bazangi immaturité un papa azali très intelligent aza mexe boyebi yango azali mexe na mama yemo très intelligent mpo nanga mwana kabudi ya kongo aza savant mwana c'est un savant bato bayebaka budi ya kongo te c'est un savant ya bakongo aleki meme docteur papa na ba analyse moko et puis français alobaka français ya monde de ténèbres mais budi ya kongo aleki français aloba français mwana sema aleki français aloba français un intellectuel bon tu balobaka bakosaka ti ozomona ngai namona te ke mutu azosamba na parlement longa parlement budi ya kongo pa destruye ye alelisa kamere asamba na parlement bakoka ete ozomona mutu ya ndenge wana eloko toboyaki boye soki alingi koteni bapropos wana il va tenir yango dès que Kabila na pouvoir abandi pouvoir olé c'était congolais bato ko se subango te il avait peur alia qui te peut-être azaki kobanga moko boye yango moment de yebino ba bandekolo ba passion ba 2017 eza te ba combat ba frère na to benga mona église que ba frère jésuite c'est là kasite to benga ba adversaire a passé ya prophète Gefa baloba que ndezawana ndi boloba na bisoti que ndezawana ya Congo kuta azaboye prophète John Gefa le lobo telemela budi ya Congo ba pasteur mususu ba bio kutundeza na babenga binoti bondo ke président c'est comment rendre quoi ba ya basala nzambe j'ai un prophétie à parler au chef de l'État je veux parler au chef de l'État pour la nation je veux parler au chef de l'État tata bato achedi to ya yo kibino oh le loyer je veux parler au chef de l'État papa Kabila pe Joseph Kabila na biso raïsa habité le quoi na solo lina bango na songisi moi matondi moi dim nanga na offrande nanga pasteur fongola dim ya président Jeep nini président ce ko mota ba adversaire no baloba na ezoko kisamate oya budu ya Kongo nde komi kindoki te solo lobi lokuta te mpo mbongo balia mbongo na président c'est belé mbala pe moko te eza mbala moko te eza bekili na bango bakoleka tchat basumba bamituka nabi bajipe ba 80 000 bakabola bambongo ebele bameso basalaka na awa na président apesaki bango confiance mingi mais bango bana ekili na bango bakende pas président est-ce que président bengaka na bato oyo baza na makambo ya solo koloba na non bapase na baescroc batiaki basibition mpe bapape badisiki baboyi na bapape na basibition bakomi kaka dadi kaka dadi bakomi badadi wana dadi bakosi raisi ntango raisi amoni boye te estce omoni mama olive ndenge banokanga bapasa kanga bango lisusu ayi bango bato alokuta yo uta boyi tolongola ye seledi bo tolongola ye baadversaire no balia mama olive mbongo na stade na bamusicien chrétien balia bango tu nazoloba te azali na confiance mama batu na chef de l'état batu azaka mabe bolobaka te atiaki confiance na bango or ke bamongo baloba mpo akolia kofufa te Voilà, nalingaka nde kimongo mpuku azolia yo na kimongo na kimongo aloba mpo akolea akofufa ezolakisa nini omoni makolo ya biso oyo mpuku akoya achokoli yo apesa mopepe achokola apesa mopepe fu yozokele pasi oyoka te makelengi sentiment asisio makolo nyonso nye o balingo kitabo makolo eke nzambe eloko basalaki nango alors quand le président réfléchit batongo likambo alobaka esimbaka te makambo te sala besimbaka te nango te le président abwakisi bango mama olive abwakisi bango yango mona bakendaka esu te bato alokuta et nous condamnons faux prophète faux pasteur à Kinshasa on va dire ongai boye na la population na kokosa bato et président rejeté bango tant que président rejeté bango
azongi na catholique catholique basa mbutu ateke na kote na ye ozomona azongi na protestant akona Marie Bodo ozomona kati nango ezali makambo na bango ozoloba eza vrai journaliste aza moto azwaka ba information réelle mpe eza vrai parce que babiloko mosusu balendo mosusu nga mpe nazalaka mais naboyaka kozwa mbongo nayoka nana sonyi place na mpo na obomba te na babi to bababoni baprofete John Yefa baokota bato mosusu bapaster mosusu bango babenga mino tuna bango babenga no mene ba 6e génération ta ba 6e génération wana bango vraiment namona bakese ya mbongo ndenge ezobima bato na mabe ya bapaster oyo bapaster ya Kinshasa okutuna bango songolo na kotanga bango komba na nsima bato mabe échec ya mboka ezali ya bango komi obango tanga kombo tanga kombo tanga makombo asima ezali ya bango nga na bana biso bandeko na nga mon cher oyebi toke pa mokuna quand j'ai vu Kakenza commence à injurer l'église catholique il injurie Mosengo na tuni baninga yo ko injurer Mosengo azali église au milieu du village kaka mwa mbongo bolei wana nde comme si bino boye nalobi Mosengo atonisaka stade de martyr ye moko na catholique yo Kakenza oza meme na 100 personnes te to ba 80 soko osali sangisa te okotonisa stade kaka mpona makambo ya mbongo il injure comme ça tolei mbongo il disait ça publiquement tozali ba na église avec mokuna ntango bapesaka Mosengo mbongo alobaka nini biso mpe président apesi biso mbongo tole il disait ça boye polele bato bazokana bato ya micro et c'est là où j'ai vu que église ekufi corruption ekoti na église Saint-Mago namonaki église ekufi baprophétie to bapesa chef de l'état na pouvoir esalemi te eosimba te président asalini abwaki bango président s'intéresse bango te yo mona dialogue bakendeki bakotaki mais pour c'est église catholique faut appeler église de réveil ba appeler protestant ba basangana bango to biso église te ba ponika catholique bango mapona ni ba bi de confiance bozoba na bango na bosalité ebimi libanda tala lelo to suki alors to bina budu ya Congo azali église te yazali secte azali secte azali ko représenter makamona ye ya bango ya mysticisme oya monde na bango tenel na molili mais ce qu'il a fait là to condamner yango parce que pourquoi nous condamnons ça le 17 mai libération ya FDR ya Congo le 17 mai et comme sikoyo balukaki yango date ya libération historique date ya historique ya libération mystérieuse ya Budi ya Congo chef ya Mwanansemi chef spirituel ya Budi ya Congo authentique histoire date oyo ekoloba maka évasion ya mystique aye na Masasi te aye na Minduki te aye na eloko te ayaki na Ndika ayaki na Mabanga ayaki na Nguba na Mabele et puis tango azali koya nazwi témoin na 3h du matin balobi papa o tozolo basikoya wa Masasi ezobeta na babombe ouais Masasi ezobeta awa na Selemba na Boum mami Masasi armée balobi te tomoni bandako kwa tremblement de terre tobima tokuti bato mona tibila rouge na singa bakangiawa basimi mabanga na banguba na bandika bayebisi biso boy na ba machette ya ba tramotino ya boy et puis oya milayo bayebisi biso boy toye pona binote bozonga na bandako toyi ko libérer ba prisonnier na Budi ya Congo tango peuple ya Bumbu na peuple ya Selemba parce que Selemba na prison centrale ya Makala ekangami boy na Bumbu ekangami boy ba fait wana bango bakoti na ndako eloko liboso bayaki batu mabele basali pouf et neutraliser ba soda nyos prison centrale Makala prison les plus sécurisée en Afrique centrale tout autour de ba soda comment ba soda wana nyoso bayokate et puis ba neutraliser bango prison centrale Makala est les prisons les plus sécurisées en Afrique centrale. Ouais. Mais les plus pauvres, les plus malheureux, c'est les prisons centrales de Makala. Non, parce que non, on a biso. Bon, et puis que ministère à justice, ministère affaires intérieures, affaires étrangères intérieures, et Sarah bon.
pour na ba prisonnier mais ce que kei bande on a monté bande côté yo to parce bon bande so za mboka ba payate ce que ye kino ya ta congé bakanga na bango to ki koti na prison centrale makala o mona ndenge ndeko na zo kango na makolo azolia ndika kute mais do biloko ba sili do o kokate ya budi ba bango groupe ya nini ya nini tomate na masango balambeli yango vungule ezali prison le plus malheureux en Afrique centrale plus sécurisé pour la souffrance ozomona ezali yango soko za kala finga mona semite mais nazoro ba réalité makamonyeka ezali lelo to suki wa analyse nanga c'est un dangereux nazoro observer c'est un dangereux et puis instabilité totale comme la ville à Kinshasa parce que moi na sema ko milinga sur ko tikate la bonne domination a remis tika disouté mais est-ce que vous pensez les années parce qu'il n'est pas Kinshasa na bato musu ba palanga ni ba kende mais selon ba mon infime a traversé les là parce que je Sidiki Dokolo na EBS c'est un rebelle moi na Dokolo a préparé déjà rébellion Sidiki Dokolo rébellion en Angola Azan Angola a préparé rébellion ça moi na sema akukuta naye et c'est vrai ce que balobi boza bien na bondimango parce que ndenga zalia o a mystérieux mais ça comme en Angola Sidiki Dokolo moi na Dokolo ya pauvre commerçant o ya baba qui est Dokolo c'est lui qui prépare la rébellion pour venir attaquer les Congolais qui vont mourir c'est nous les Congolais pourquoi tu rends mabilo kandenga to kufana na nzala to kufana mai to kufana courant to kufana biloko to kufana masasi to ya dollar to kufana masasi c'est vrai ce que le bibato ya boudi ya Congo baso lo baké à traverser Angola c'est vrai il y a une rébellion qui se prépare côté Angola pour attaquer Congo et va attaquer la côté ya Matadi mais to ken na 6 mois to une élection to une élection c'est ce que nous voulons parce que tant qu'on trouble comme une Matadi yo dit élection ça jamais une élection sociale sécurité c'est là mon combat parce que combat moi tu les arrêts à 6 mois Tibala kosala eloko te akosala ata eloko te Tibala n'a pas l'argent mais il va travailler avec le crédit provisoire mon ninga na crédit provisoire il est passé à crédit provisoire est limité et puis qu'est-ce qu'il y a l'état il n'y a pas l'argent avant les 3 mois bakolongola batia moto mususu adi mbongo na ye parce que akina ba parler te parce que ba parler na biloko tout à se stabiliser comment mboka ndenge trouble bimi na parlement matama mais là arrêtez mama tala ndenge trouble bimi na parlement les députés corrompus les députés corrompus lokwa bango baza majorité bandimi kati nango mboka il faut démocratie sur les ala maman mboka il faut respect des textes tango respect des textes ezali te ba textes ezate mboka na etambolaka te maman tala exemple l'investiture et puis ayeka na discours ya moninga na ye social na kosimba yango maternité ofele oyo atiki bana selemba baboti ebele atiki bango na maternité afuti te mama na ngai batondoko aza na Suisse pardon tozokende wapi nabakani mama na ngai aza la plus belle femme du monde la plus belle femme du monde maman nanga batondoko ngefa et donc ça dans la Suisse les plus beaux tomes la mobile na boaki te et là papa nanga ngefa batelemi moto doua olingi ni nakumisa nani nakumisa yo boniko wala mama la boti ngai na papa nanga so na za baza bango baleki ya leki basi tout na kitoko na mokili mobi papa nanga ya leki mibali tout na kitoko na mokili mobi na bakati nango nani c'est bon on doit kende wa et moi, je suis un avocat. Tu as vu le papa, je suis un avocat. On va la bien qu'elle fasse. Moi, la caisse, c'est avocat. Tu as vu le papa. Merci beaucoup, cher ami. C'est elle qui à la découverte de Meghem le prophète John Yefanga dans la salle d'émission Tokamwedo chaleur et vivant chaleur pour la mboka là la pour la mboka maman les médicaments ne tomberont pas les lois des pannes les médicaments ne tomberont pas mais à côté de mon boulot à terre tomber parce que nous cherchons la paix to boy bandika papa oyi mutu wana soka ju bandika wana
abimisi yango polele oyebi armée moko na monde ekoka ete soki abimisi bombe aza na poussière maman Russie ekosa parce que moi je te dis il y a les gens qui m'ont appelé abi azui mabele atika bo pou na baselema na babumu mais ce que biloko ndenge wana ya bondoki mais pourquoi obimisa yango polele te mais Russie ekosa. Merci beaucoup pour votre débat. Merci pour le cher ami internaute de TV. Merci beaucoup à Céline Dibois, papa social, les grandes encouragements, Azara Moutito, Azara Moutité. N'avait si débat Patrick Ochas et Chimbas Papi Maïdelanga, Patrick Ochingalou, Nanga. N'avait si mot de pas on a bien la prison qui suivait la carte de Wabour, on a moni, papa Dani Koufessa, Papi Njola Maison, notre professeur chéri, Christiane Mamla Rose, le Pou, Babicel, la Mise TV, Pasika, la moni Bébé la maman de la princesse Chekina, maman Bibi Shnoka, Michonoka, un passeur de clone d'Ombassi, la moni P. On a bien la Kanakuma, Tanti Chouchou, Zolo, Babi Fest, classe et musique, il est à Solondé, à Rouana, maman Blondine, Dongala, Bambote, Nayo. En fait, on lui fait tout comme la soupe chutée. Boire à la mais un mot de la fin. Mot de la fin, Nanga. Moto qui met dans la Congo, la Kinshasa. Et là, on a Goloba, tombé mal la distraction. Parce que ma besoin comme la Kin. Mais tout le monde a dit bit na yona Tibala, comme dans une élection, Kimia et Zala. Yami balé pour la ressource qui ça. Et Congo sera bientôt libéré. Et libération Congo va ma makasité. La minute quitté, mais la carte il y a élection. Mbote na repesa moto mbote te. Na repesa payer soutien pour matanga ezali, bandeko ba kufi ba police ba tiki basi na bana pona ekolo. Na pesi condoléances na ngai na chef de l'état et puis deuxième condoléances na na Kimbuta. Ndambe pambola bino parce que mboka ya bino bato ba kufi pesa bango mo lokoti. Ata famille na bango pona carte na yango. Ozo et puis bato nyonso oyo vous allez condamner bozo ma prison. Bozo ma prison na malembe. Bozonga parce que condamnation est les alliés. Si vous avez en prison, vous savez mon boulot. Ah, après, vous avez tout le bateau. Si vous avez un bateau, on est en retard. Alors, nous cherchons la paix, nous sommes église au milieu du village. Bino peut pas condamner la justice. Ceux qui montent dans moi droit, c'est libre. Ceux qui vont libérer qui bouddha Congo, mais ma cambo ça m'a quitté. Même ma cambo ça m'a quitté. Moi qui bouddha Congo a un impact mon collègue Bino. A combien d'impact tant ça rebelle à Zoya pour la négociation. La négociation que on a pour le ballon, t'as pas comme la table, bah doit appuyer à Robakanini. Président gouvernement doit quitter le pouvoir. Alors comme ça il me bouge en Sabinoti. C'est la même chose. Tout se fait ici. Tout se fait ici. À quoi la force, voilà peuple principal Boudia Congo. Mais toto boya Boudia Congo parce que ça a comme mon Konyamboka. Ako bengana biso bangala na ako joba Congo nde azongi bangala kisasa bengali pe mais c'est vrai. C'est vrai, bande konanga mabena ye yango wana aza moto moko tribalisme be raciste. Donc kwa ngana kozonga na boîte sur na mbanda. Latika mbanda kaka. Nazo su boîte na mbanda ka solo. Bande konanga. Na boîte ba na kisasa. Na même su bana zo mbanda ka. Te to boy yango. Nzambe akosala. Nous sommes là pour défendre le pays. Nous sommes là église au milieu du village et Nzambe pambola bino. Mes condoléances na zo su ko pesa ngona chef de l'état na Kimbuta. Ata maboule toni na mboka ba osali sur le côté parce que mboka ngo kisa se kufete na ngo zata mais ko na posa premier citoyen vie na mokonzi ya mboka Nzambe apambola bino et mawana Nzambe za na bato ba tiki ba boti na bango libota na bango na cause moko rien parce que bandimaki ko ta bilamba wana tika ete molimo na bino ba koko ba yamba yango et ça appelle à deux bons enlèvement église est-ce que réellement bino pour vous en enlever pour ma boka toni na makila na soupe la souka si ba koko moni yenza ba ba koko mabele koko ka Nzambe koko ya ba koko ya Yesu te koko ya ba koko ezali nani Yesu paka ba koko ezali Nzambe te oni mama likambo nini oh la souki wa ba te la souki na la souki kara po na ide o souki c'est pas finga bulu ya ko mi yo na yo souki o souki singa ite na beto be biloko na to betani o souki singa ite ba ko ba juger pe ba juger mais Bino boye ma chrétien jusqu'à la mort, jusqu'à la mort. Le Congo sera sauvé, le Congo est sauvé par Boudia Congo. Au nom de Jésus. Hier Boudia Congo sauvé Congo terre, Congo va sauvé par Jésus-Christ. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Enlèvement, église, si c'est bon, qui a un mot, si ça est là côté, donc il y a pamba. Si ça, c'est donc il y a pamba. Na ko beta na Bible na kanda décoratif. Écoute ça ndata lobby. Benga yo mona. Donc kende kuna ya na ye. Na sukisa ye. Apesa nga mukanda na ye. 666 ezali Apocalypse chapitre 13 verset 11. C'est la marque de la bête. Et qui est cette bête là? C'est l'antichrist. Et kasi ye dia zoloba mototu. Pourquoi zoloba mototu chiffre 666 un chiffre nzambi. Chiffre 666 signe de la marque de la bête. Et ça les locaux parce que tu as déjà pas signé ce monde là. Ma belle so salema. Parce que yoso. Badadi. Kasi na bonga sango. Ozori badadi wana bango ba 666 ngaite. Au nom de Jésus. Maneka te ngaite au nom de Jésus. Malédiction ça se fait ni ça se fait au nom de Jésus. Jésus nani. De Nazareth, Gegete de Nazareth. En tout cas, ngali ngande to suki wana. Merci beaucoup. Jésus okoya. Lokuta monene. Oya kanisaki. Jésus yakokweya waya. Donc tombe la combat. Élevé Jésus. Donc tombe la gegete na mwana sami. Elle a roté combat Jésus. Na suki wana. Merci beaucoup, ma chère. Nazangi baloba. Okosanga ko? On a les lisokane. Okolelisa ite to ko beta na butu moi. Na komo na Yesu. Kande ko zolo ba to ko beta na fo. Na Bible. To ko beta na Bible oyo. Makembe c'était na Bible mokana na Nzambe. Obeta na makembe c'était. Mokana na Nzambe. On peut se dire de quoi l'homme. T'as na pesi était. Oya zanke kinga na yi. Parce que comme banga na. On va dire que pas merci de m'avoir tonton Bobo Mbote, tonton Papi, soit tonton dans la tête kabatonti na moi na bino na sala ane musala hein ba lui bosso musala mi à la majorité la pesi merci beaucoup une équipe technique c'est elle nous éthique dans mon Vanessa Moussa ba bonne guérison na pesi Christophe Mamula Rose on dit ba lobby botika l'étincelle nous éthique ne peut pas sikande ça là quoi hein ba pour faire John Gefa paye Gefa TV aye pe na www.johngefa.com bonzo ape ba émission ba matin nyo c'est ça na ba bitoko benga na bango no de nini no de gigiti au nom de 666 Jésus-Christ l'homme de Galilée. Jésus-Christ l'homme de Galilée de Nazareth. Et ça y a 666 ba gigiti. J'ai le lycée le dimanche. Ah mais allez ça va nan. Allez sanga na combattant colonel même au Kilia Bangoti. Qu'est-ce qu'il veut? 1 Jean chapitre 9 19 5 verset 19. Mon Kilia Bango, c'est eux qui hein? C'est presque de ce monde. C'est ça Bango. Même ma belle Zali, ils ont l'esprit d'envoûtement. Parce que Bango. C'est ce qu'on dit à Baba Kokonde. Ça, là, on vient mettre des moules de maman, c'est quoi le tika? Non, les noms de femmes, mais ça a des Roger Lumbala yende resoma mbala na risite biso te biso ka ba mosaka zo sala na ka mwambi na mwani mosaka mbi na kosila siko bato mbindikana kotaka masuku kosala abengi bango ba tozo na bilanga tozo na bilanga mbila na kosila ndike kosila kuna ne kote bo bimisi mbisi biso koto do bimisi mbila bimisi manyoko do bimisi masangu nyonso nguba zoche wana mbisi zo bomate mbisi zo bomate Jonas amena bamena Jonas nani bulani bamena ndeko mena mbisi mais lelo mbisi pe Équateur ya mera mais comment ça même babimi mbisi Équateur. Que cherchez-vous? Un contact? Une adresse? Cherchez-vous des renseignements sur une société en RDC? Ne cherchez plus.